Mbote bonjour balandia le ministre Noeli Yenge to pesi bino mbote mingi partout bozali en tout cas bana poto Afrique centrale mobimba bana Afrique mobimba en tout cas Angola Brazzaville donc Congo Kinshasa mon pays to pesi bino mbote mingi to lingara bino mingi bozape kitoko ya makasi kande tinga moko ete aya baloba kaka on ne sait jamais ba betaka lisolo et puis ba betaka histoire on ne sait jamais donc soto betité moi et puis boyeba ezate na pesi mbote nanga na bana nyoso ya poto ba veut dire ba parisien nyonso na pesi bino mbote mbote nanga na ya mimi ale ma veut dire moi si azanga lipasa azanga mbanda ye vraiment so zoli mbando kosi azanga pe conquérant azanga pe tâche na nzoto moi ça pas la vite et puis de pelenda ba mindele ba tumsu ba kosa biso oso ke poto komisa pembe ndenga na pembe bo eske na vanda na poto na vanda na kini vedi moya makasi me to garder ka tempo to botami bongo bino sko boza so boke poto monaka osalika une semaine à pambo comme de lokwa nani o comme de lokwa Michael Jackson yebi combien des années combien des années no yebisayo akone abenga na ekone asana poto combien des années jo singila asana poto makoma pembete mais bino kaka soki boke poto vedi ote malili ya mulunge kutunde ndete lisaka en tout cas mbote nanga na balandi nyonso ya émission lelo to memeli bino lisolo asika veut dire ça c'est le témoignage vrai bandeko babolandi ba abonné na biso nyonso bato ba s'abonner vraiment massivement au balanda biso veut dire na kati ya Carrefour des Stars soza na poso ye ba vie artiste na yo soza na poso yo kama solo ba témoignage elekaka na ba famille africaine soza na poso ba oyeba makambo elekaka na Congo mingi botala rande Carrefour des Stars babi la chaîne idéale number one ande makambo bazana ba journaliste professionnel ba caméraman professionnel na pesi mbote nanga na yo déjà oui pelenda dira pelenda mbote na na buzengo dira yebisa na bo kata mandefu pour mandefu eleke bele et bité so linga ba nommer nani Jacob biton ndenge na comprendre te na pesi mbote nanga na ba konza mboka nyonso papa na biso va bien papa Félix Kisekedi en tout cas mbote na yo papa donc mboko yo kitoko check ekende bien oui papa na biso donc mboko yo donc ezo kende papa Félix Tshisekedi dans to pesio mbote mingi to sans oublier les raïs voilà les pères de la nation faut ça la ba jeter père alongoli souffrance alongoli guerre na mboka yaya et faut la paix reconnaissante ka papa boy Afrique wapi ongo te loto bete na masolo na te lelo na ye na memeli bino témoignage vrai bandeko balandi tous en témoignage oyo et tu constate maya de cela 2 mois passés ils ont 2 sœurs de la famille non bete bien lisola maman moko boye ça une histoire réelle bandeko ça une histoire réelle je vous assure que ça une histoire réelle ça qui na famille moko boye awa précisément na Kinshasa maman wana babalaka ina mboka tant baye na kin aboti bana na mibale ya basi directement libala ekufi tanga boti mwana ya liboso ya mwasi mobali bazalaki pe na vie moko ya bien mobali azosala na entreprise moyo ya munene donc mbongo mwasi pe nazwi opportunité uti mboka mbana moko ya koti na libala moko pene ya bien bana kini bana poto boyebi bino bongo bana Congo ndenge ezala kaka ana Kinshasa na tango akalande banda ko bala ba mama na biso ba koko na biso na mboka biso ba mère na biso ba botami me ba koko na biso ba bala bango na ba mboka nde banda ko yaka na bango ndo bala bango lokwa ba koli ba sali yo koli na mboka batindeli yo mwasi koko wana pe batindela ka ye mwasi na koli mwasi pa ye baboti bana mibale et puis quand ndenge zala kalibala o ya commission de tika mobala sepela na ye na yete ba ye ko sala séparation atike na bana mibale donc atike na bana mibale bande ko babolandi maman wana azaki na place ko kindete bande ko tuba azaki na mboka
octobre de ape oyaki na mboka oye na Kinshasa ovandi na mboka oye na Kinshasa esalaka soni kozonga su mboka maman alobi te na otikalaka anatikala obokola bana nga donc mère alobi te déjà na utaki mboka na yaki bandeko ba bolandi moi nazonga su mboka eza te ta pe ka bamboka ndenge ezalaka aya moni vie ya Kinshasa et dégoûté de avia kokenda kobuka bakoni via kokende konika ka makolo na bamai ya basuksi ya kokende kotoka bamai misika komata bangomba abanzi obokola bana ye moko batongi mwanda kwa manzanza na lupango mwa kaka ya famille élargie babandi kovanda na bana na yemi bale ya basi babandi kovanda na bana na yemi bale ya basi mamona akotaka ngunda akendaka ngunda ya bilanga veut dire akendaka campagne ya bafufu campagne ya pondu aka na kini na bazamba akendaka ndeti na bazamba loka bangudi ya baka bana kini bayebi yango o ayebi yango ayebi bangudi ya baka mamona salaka ba une semaine ba 2 semaines ba 1 mois enfin qu'il soka yena biloko na bazwa bate et ça aide bango na moyen de vivre bavanda kandingo na pasi mwana ya mibale kandingo ezaka komi jeune fille a komi na âge ya 16 ans bakie baye ko senteye et pas ya tata moko boya mutu mbongo ya kosakana te tanga komi na zemi papa wana ndimi famille wana ki bako dédommager bango bakozwa mwana ya mwasi bakotinda ya kotanga na États-Unis parce que papa wana kataki classe ya mwana wana mais base ya nanu abota tango mwana mwasi wana aboti mwana komi na 3 mois et kuma banda kosala ba démarche afin que mwana mwasi wana kende poto akende kotanga na poto directement tata wana akufi papa wana akufi grande sœur ya mwana mwasi wana mwana mwasi alabi ngai ndenge papa akufi papa mtapo metaki biso papa mtalobaki akotangisa nga na poto biso pauvreté ezolanda biso veut dire famille moko pauvre so tali dégâts pauvreté ozaki na famille na vous en tout cas beaucoup qui pas imaginer so monika elamba mwana mwasi alati veut dire pauvreté déjà tant kuta bota kina papa na bazoki moins soulagement parce que papa na ndenga otinda kambonga mwana ye ezo aider bango veut dire banda kola kutina ndako manzanza kote dindaka wana kote botaka mai pe na c'est pas si à degré folie tant papa na kufi po sikoyo bakindi na famille wana o kote babotelaki mwana wana papa na bazaka pe na bana bele ami botela déjà qui peut déjà marié babangi kaka parce que papa wana kaka na bango nde bayebaki kopike soki mwana bango akokisi bébé na bango akokisi inane akotinda mwana na ki utanga na poto donc kope foiré moya bakindi kolakisa mwana na famille wana ezate parce que mobali wana azaki pe mobali moko ya bato qui déjà marié bandeke po bolandi to vandi kaka famille ane vandi kaka na pauvreté izo demere maman wana komi oboko la susu na koko na ya komi lokwa bana misato mibale ya basi moko ya mobali bana batanga kate bana bazana bilamba kolata te pasi misère bazo continuer kana bombongo ya misili na bombongo ya bikedi na bombongo ya pondu ngai matembele baoteka kaka bongo balonga kinde place ya kovanda parce que bavanda na lupango ya famille bapesa ki bango mwa espace batonga ndako na bango ya manzanza bande ko bolandi mwana mwasi wana kaka oyo basentaki ye baye kolokota esusu na porteur mo boye ba porteur ali bongo donc mwana mwasi azaki na chance moni a même si famille ezaki ndoki ezali mais mwana mwasi wana azaki na chance na ye ya oto betela bino sujet na biso témoignage na biso eza sur la sorcellerie africaine bandeko sorcellerie africaine ezali kindoki Afrique ezali bobosana te ke toza ba bantu bazana kindoki na yesa bino ya kosakana te mwana mwasi wana baye balokoti epa ya porteur moko boye porteur wana ke atieli suzemi tant porteur wana atieli suzemi porteur wana botise bana mapasa mibale ya mwasi moko ya mobali moko babandi kokola yana ya mwasi atikali kaka na mama na ye akendaka babilanga mwana ye pe ya mobali o abota ya liboso wana atikala kaka kuna pa koko na bango parce que vie à porteur wana pe vie malonga te moye babokola bana misato ezate mwana wana ya mobali atikala na ye kaka koma lokola mwana ya koko wana o akaza koko na ye
bande ko likambo mawa likambo pasi ok misère nyonso elikaka na famille wana eza grande sœur na yende azalaki shetani veut dire ndoki nchor donc ye mutasala ete mama na bongo na papa na bongo libale kufa ye mutasala ete bande ko na ye bazaka na souffrance bongo ye mutasala ete papa oyo azalaki na proposition kotinda ndeko na ye na poto akende kotanga yende muto abandeki kokanga kanga famille sans le savoir bango bamona kaluka baza na mauvaise sort mo na famille or que ndoki munene aza na famille mwana mobali wana o mwana mwasi wana botaki mwana mobali wana akoli mais mwana mobali wana azalaka na mwasi te alingaka te ndenge ezalaka ba jeune garçon moko ya 18 ans ya 19 ans azalaka na mwa petite amie te azalaka na ye te azalata soin te azalaka na ye te or que mama kulutu wana akomisa mwana mobali wana mobali na ye ya butu alongola ye basentiment nyonso oyo ezalaka physiquement quoi ok akoki kozala ata adrage mwasi te ye azala nango te bavandaka bongo kote mpe mama na ye kote ya libala pasi donc porteur moko ya nzala porteur alibongo soki ake amemi fale bapese mbongo bakabeleka bapoussière afufu bayo buka kama tembele ba olamba donc pasi ya kosakana te et comme nango pelo kwa rythme na bango ba est que biso basala biso na mukilika poto mona ra pasi ba kota na bango pe na monde de vie wana or que isala ki vie na bango te ki vie moko boye oyo mama kulutu na bango donc yaya na ya mwasi nde apesa ki bango monde de vie wana ba demeurer na pasi bande ko bolandi likambo mama likambo pasi ko kamwa mama kulutu wana ye na vie na ye babanda ko linga ete mama kulutu wana ye na vie na ye babanda kolinga ete mama kulutu wana ye na vie na ye mibali na nzela babanda komona ete tellement azaki déjà mukolo akoma na ba âge ba 40 ans ala komisi le mwana ya leki na ye mobali na ye ya butu pe mobali na ye physiquement na moyibo bakoma na bango pe mwasa mobali mwana wana azaki na se ya mvutima andima na ye bakoma na bango mwasi na mobali veut dire ya mimi ale malikambo pasi bakoma na bango mwasi na mobali na mwana wana ya mobali bakoma na bango kovanda bakoma na bango ko vivre ndenge mama na bango akendaka na ye bilanga bango so batikali love kila u mama na mwana jour mususu koko na bango akotaki zamba ake zamba kuna ake bakuta na likama babomi nyoka moko ya munene nyoka ne sali somo habite ndenge nyoka oya munene boto bomi lokwa 2 jours to bomaka ba nyoka pe nyoka ngo asui muninga atukanga funa zonga na zonga soka bloke koli ba roninga ba ko signalinga na roya kaka to calculer ka ba jour parce que si on a pe téléphone ezaya kité to calculer ka ba jour na ko zonga ka no ya ko buka biloko na ana ndako mama kulutu na koko na ba ebiete no koko ndenga ke bongo akoumela kusala 1 mois ok ko kasali ka 2 semaines na butu moko boye ko na moyi moko boye kaka koko azongi koko ayo kokuta bango likolo mbeto akitikwala bande ko boye byango te likolo mbeto akitikwala veli mwasi na mobali penza mwasi na mobali koko sali émotion amoni mama na mwana koko akamwe ko kamwe akwei tanga akwei bango basutuki mama moni biso koko moni biso to kosala ndenge nini mama kuta pese likalisi abito bambe nzeta liboka na mutu tanga ko évanoui na butu to kindo buaka ye na diyenga parce que babanda ko vanda ko na quartier moko zaki na ba érosion ya osakana te ba bambi koko nzete na mutu ba bambi ko konti na mutu bazui ko ba bombi ka na kati ya ndako tellement bazaki na quartier mo bato banda ko considérer bango te bato banda ko kiper bango te bato banda ko mona bango peti na butu pe ko kakate bazui ko wana bake ba boake na kati ya diyenga 4 jours après mutu apoli a vimbi abandi ko bimisa solo na quartier bato bakomi ko remarquer solo ezo bima wapi bandinzi baki ndekota na kati ya diyenga boye bi bana kini bana broto bana poto bana braza de ka ba quartier o sala be rozui zalaka baki mutu te salokola mutu te zambwa eza mutu ba jeune garçon quartier ba kititi na kati ya diyenga batali babite eza mutu longe eza koko wana vanda kuna ndako manzanza mama ba fulani te bake ko benga ba fulani tango ba fulani ba yeba banjokolela mama babomi yo mama na ngai mama kuluta zolela zobamba na mabele tozaka na biso na pasi babomi yo basui nini tozana le côté sans le savoir que yende na mwana yende babomaki mama na bango parce que akutaki bango na mbeto bandeko babolandi
matanga pe natanga kala mort ke pe mbongo pe zalaki nango te bango bazui matanga batie na babimisi mbeto ya kitukwa la veut dire baleli mama baki kokunda mama mwana wana pe abala kuna ye na bana yemi bale aye baleli koko na bango baleli mama na bango bake bakundi mama na bango mwana mwasi wana mama kulutu wana na mwana ye ya mobali mwana leki na ye bakoma na bango mwasi na mobali ba melingenge baboyo lubo basali impact ba signer que secret auto kotikala ko bimisango en 15 jours en 15 jours bazo demeurer pe moi wana bapanzi matanga zongi pe na ndaku na ya libala na ndaku na ya libala pauvreté ya kosakana te mwana ya lipasa oya mwasi azakane mwasi ya bakuluna azakane kana mibali moko ya tina te je vous dis ya tina te donc ce mobali moko soko monier en tout cas okoyi pas imaginer yango ya landaka mais lekini moi lipasa mususu ya mobali nde abanda ko kindo ko sambela me ko sambela ngo pena pe ya malonga te yena mama kulutu ne babanda ko yokana te parce que michi mama kulutu nzaki mibali nyonso bakobota mana famille wana il faut yenda komaka basi bakomaka mibali na ye te mama mwana na mobali abanda ko kinde mwa ko sambela banda ko kokete abanda ko yokana te banda ko benga mwana na ndoki bande ko bolandi famille nous demeurer car na passe na souffrance na misère ya nzala ya kozangela mba kolata humiliation na quartier batia bango kate mama kulutu wana ayo koma na âge à 42 ans azaka na mobilité et l'autre côté abota te et ko arriver ndenge babimaka na mwana leki na ye mama kulutu ayo koma na zemi mama kulutu akomi na zemi bandi 1 mois 2 mois 3 mois babombi sekele 4 mois babombi sekele 5 mois 6 mois de tellement pe zemi zonga na ona sima deuxième kenda kali boso bino mo boyebi zemi pe kende kali boso 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois mama kulutu zemi akomi na 9 mois ayo kaka passe ya bota te 10 mois ayoka aka pasi ya kobota te 11 mois ayoka aka pasi ya kobota te basali réunion na famille mais o likamni nezo komela biso mutu azana zemi déjà ya 10 mois mais azoko kaka koyoka pasi ya kobota te o eza pe nini il faut to lukela ngo solution bandeko baki kotika ye na hôpital tant baki kotika ye na hôpital et comme kola cas et c'est grave ko tunanda ko fallait bien bayokani na mwana wana baloba te kezemi wana eza ya mondo wana talaka eza likambo soni mama na mwana tie mama zemi mwana na mobali pa komana le kwa ndoki inconscient akoma osane kama kambu bien te grand kuluna ya kosakana te donc ye bakomana bango mwasi na mobali na mama kulutu na ye batikala na bango na ndaku wana okoko na bango tonga ya manzanza koko na bango déjà babomaye donc batikala na bango pena libala bosembo bakoma bena papa na mama soki mwana na ucho yiba mbongo opesa mama kulutu na ye wana etanke mwasi etanke mama kulutu te ba osala ba leyete mama kulutu mobali oti mama kulutu zemi famille etuni mama kulutu ani koloba te tema zaki mpe mukolo babika musu mobali ko bima soki aboti OK mobali saka mwana na ye bande ko bolandi mama akomi na 12 mois a bota te pasi bandi ko sala ye pasa ko bota ko basali banda tongo ti azana te ya ko pema te mais mwana obima te mbongo pe akosala césarienne ezate bino webi hôpital a Kongo ndenge zala veut dire so baba bakato ba chao césarienne mobali fois signer et puis faut ba pesa carte partie ya mbongo famille ya pauvre ndenge na bakozwa mbongo wapi ya kopesa po basala mama kulutu wana césarienne leki na ya mwasi oza innocente ayebi na likambo te atiki ndaku na ye aye kofanda na ye na kati ya hôpital comme garde malade ya ndeko na ye ya ndoki ndeko na ye jour mususu balali na butu akomi omona batu nyonso oya lia batu nyonso oya bebisa na famille batu nyonso o na famille o akomisa ba lesbienne o akomisa ba PD o akomisa boye oya lia akomi komona esprit ya mama na bango komi ko bimela ye abengi leki na ngaya kana na posa confesser albi moninga nde na zaboye nde naza boye naza mutu mabe pauvreté nyonso ezoleka na kati ya famille o ezanga na nde naza à l'auteur naza ndoki ngam nasala ke papa na mama babala na te baboya na ngam na panza libala papa na mama na âge mukie
nga mission nga batinda na mukiliza ya pauvreté esika nyonso tolingi to mona bonheur nga na mission ya kokase nga na lia mobali na o botani mona linga katindo okitanga na États-Unis nga mutu na kotaka epa mobali na yo ata asali musala memi ba saki elelele ata zongi na musala bango ya kimaba ya kisentinelle ba ya kaka ki yo de ozwa ki mbongo nga na kinda kozwa mbongo wana avant ya kinda kozwa mbongo leki na ya mwasi na pasi ya kindeko abite ya na nga oloba bongo po pasi leki po mama kuta bana deja kopola me akufa te abota pete habité ya na nga solo babwe parce que pasi leki yango aloba boza pasi mtelo bise bongo ya tuza bandoki te tala biso kutu ndenge bandoki baloka biso tosaka na biso ka na pauvreté to bonga kate elbi ngande ndoki leki habité oza ndoki te eza pasi okobota ya na ngo kobota ba docteur ba bikana eza grave batindi bango na hôpital général balongoli bango na hôpital ya moi dispensaire ndenge ezala kaka batindi bango na hôpital général ndeko na yake koluka papa o abota bango papa wana aina bango ok ye moko kaka mutu aobela ndoki na mutu asalaki papa wana aina bango ndenge wana Maman Kouloutou na Sabino Bandeko Babolandi, Maman Kouloutou zeme komi 11 mois, 12 mois, 13 mois, Maman Kouloutou a bota kakakate. Ndekone ya mwasa ki koluka papa na bango to batinzi bango basi transfert akeni na mama ye ndekone ya mwasa ki aluki papa wana boyo pesa mboka bengani mwana ya mwasi kozi sana ngoka ndoki na banda ko bia na hôpital ye moka longola bolingo papa na bosa na bango papa na bota bana tinda na poto baleki na bango ya sima oya mama mususu bana na batanga na bapoto me bango ba bosa na bango epa tata na bango akoza ya kindoki ya mama Kouloutou na bango ya yana ya mwasi hamoni moete balongola bango pe vie de prière mwana yana suka wana kaka o asambela ka wana abi mama to gena ko benga ba pasteur te tele mama Kouloutou penezala ka te ka o ekomi sérieux o leba kini na hôpital ya mama ye mo bazongi na yana ndako parce que bazana bango na mbongo te bana bango na possibilité te bazongi na mère na ndako na kindoki na ye mwana na ye ya mobali wana o mukolo zemi tonga monika mwasi na ye bazongi na ye mama Kouloutou bazongi na ndako mama wa kokuyi ko loba mwana wana qui m'a porté disparu à mon analysute. Mukolo balobi ba kebenga ba pasteur ba ye mama Kouloutou bandi ko témoigner abi pasteur ngai ndenge na zabwe na komisa mwana ya ndeko na ngai o ya mobali akimi mobali na ngai ya butu pe mobali na ngai ya moi na butu to na ya na bana 4 to botanga na 4 bana na butu na moi mwana biso ya liboso yo azana libumazo linga ko bimate na zabwe na zandoki ngande mutu na kanga famille poto kende liboso te ngande mutu na sala ke mama na papa ba boya na libale la matenga mutu to boma mama parce que maman na biso kangaka biso déjà na chambre ngana mwana nga oya mobali to yebaka te ya kozonga to bamba nzete ali boka na mutu to bwaka ye na diyenga mwana mwasi wana ayoki émotion akweyi veut dire mukambo apasi batu basimbi mitu tellement basala nzamba solo na mukilio bazali babandi ko prier pour na mama Kouloutou wana directement ayoki pasi akobota bakineka na hôpital ya dispensaire kaka mama Kouloutou na boti monstre aboti zundu bandeko ndoki pena ko aboti pena ndoki fo ba inceste za rapela mabeli sumu aboti ndoki aboti ndoki kotala tali kaka esomo ya mwana oya botaki mama Kouloutou akufi leki na ye ya mwasi o mukolo mwana wana ndenga kangaka maki bongo pe akufi lisolo na biso esuki wana na pesi mbote nanga la balandinio sur ya Carrefour des Stars. Je vous dis que ça c'est une histoire vraie. Donc c'est une histoire vraie, ça fondée, ça histoire vraie. Famille wana baza anakin depuis makambo et salami il y a déjà 2 mois déjà. Donc mutozo betali solo oyo eza mwana ya muke oya sambela kuluna na kutu o wana kutu ya mama wana atikala pe ko muna na te. Mwana na pe ya mwasi wana tilelo a dimerika na vie ya kuluna na vie ya mauvaise sort parce que moli
mabe elongwa na nzota mutu soki yo moko za na conscience que te ngai na mauvaise histoire il faut elongwa donc ye te ma ya na conscience te azaka ndingwana mwana na ya lipasa wana ya mobali wana kenda ki église tantôt plutôt yenda yo ko comprendre donc à délivrer un peu famille mais à perdre maman kulutu à perdre koko à perdre yana bango mobali batikali kana lipasa na ye en tout cas to pesi mbote na biso na balandi nyonso ya Carrefour des Stars. Ça c'est le minute de Nolieng et ça c'est le témoignage vivant, témoignage vrai bandeko wa bolandi, témoignage vrai. Donc na ko simba micro te pone obete no témoignage a pasi boya mawa boya lokuta, témoignage vrai bandeko nanga bana poto bana kini bana braza oyo za sorcellerie africaine ba africain baza bandoki to tika ba je. En tout cas yo mto kenda poto linga ko sambela te matali yo bola bula soko kenda poto kunande yondo so longi nyoso matali yo nzamba leki nyonso na pesi mbote nanga na pelenda derrière la caméra donc ce qui était mais bon moninga te mbote nanga na ya mimi ale malisusu to continuer ka ko boka ye parce que yende la patrona to pesi mbote na biso na Grams Show ba travailleur nyonso ya Carrefour des Stars wana moni Grams Show na Buzengo Pelenda na moni display il mange bien kae okenda wapi yango na mona ko souté mama ya zonga na circulation ko yango bozo limo boye ndenge nini na seka na bozo limo lokwa mwa mobalo ndenga limo kindenga sentaki mama kulutu na ya kimati lelo porter disparu ne bina pe bozo limo en tout cas mbote na maman chérie maman Lili Masi avait dit moi c'est mabanga mokonza mabanga so na poso somba libanga somba mabanga somba ngo parton quoi donc yende kangi masola so cartonné ana kini veut dire donc yende mère boss maman ba Noélie maman ba journaliste et indaka mabe na pesi mbote nanga na balandi nyonso na pesi mbote nanga na yo muto lingaka nga mingi en tout cas salam na yo pe muto lingaka nga te nga lingaka na nga yo to monani à la prochaine édition.